Salut, bienvenue dans votre émission sujet du jour Nakatia site Nabino la voix du peuple. Oyabine Vincent Chiluizi et toi de la presse cher en mise internaute vous la bicho à travers le monde en scénette moment to ibsibin to signaler bino que toza awana espace mama falai na veni Kaong 17 bar 4 na commune Lemba espace moko ya bien propre et sika to koma mingi ko zalazala do soza bizo mona jino mona bedi au mona Vincent mona Pamela vous faut betara to mingi a poser espace moko ba Shekina ba Bénédicte ces espaces moraux vraiment ba responsable espace moraux ya kimia ya calme ya respect cher ami internaute lelo to elibino sujet du jour na biso par rapport à vitesse ya musique na biso nezo kende to yebi que il y a un moment wenge Yaki, Wenge, en général, Wenge musique à 4x4, BCBG tout terrain. Au Lelo, Sali, ils ont continué au Salam Salanango. Et parmi les deux parmi, Bango tourné Badana Katia Wengana, tout le monde a dit deux grandes têtes. Au Lelo, imposa musique na Bango, na Katia Monde, tout le monde a Bongo Ranson, et Jubin Piana, Papa Chéri, Motopamba, au Lelo, Torolo, Bakelelo, Batikali, grand icône, il y a musique na Bisso. De génération en génération, Barolobela toujours comme on a bango. Et tu as dit qu'il y a un temps vraiment basaki en polémique qui m'a mis balé vraiment. Oui, rançon Jibin puis on a Bakaboula famille, Bakaboula bandeko et jusqu'à tel point que lelo Torolo Baké. Si le lot net ngani na oloba boye na sa mutema na bike période wana na zalaka mutuya Julien Place azabi ka zalaka mutuya Bedi pa ebi ka zalaka mutuya donc mais par rapport à Yanné, tout le monde a marre des autres, tout le monde on dirait moi baisse et zo kota malembe on dirait virus moro besoin qu'on ronge les deux wenge wana zo ko silisa wenge za on dirait comme même wenge wana na déclin alors biso etant que ba pandi sango tout le monde qui photo lancer alarme photo lancer alarme pour na roula musa un peu le D-Star wana vraiment le autre rôle baké ba zo ça va sali puis ba zo continuer au ça musa na bango ya makasi et tolobi bongo pourquoi parce que to comparer na génération lelo et tout le monde a génération tout le monde a Fali Poupa tout le monde a Ferregola tout le monde a lelo Fabricas au lelo tout le monde a vraiment a zu penza place na kasi ya musique na biso tout le monde a comment album neza ko accrocher comment azo ko évoluer vraiment makasi on s'est dit tolo banini génération ya wera na JB et l'équipe tout ce que la suko Fabricas Fali na faire place na héritier lelo baye tout le monde a Robino to Tolo banini que wera na JB ne ba comme gola parce que tout le monde a temps wera na JB ba ça la succès ko fait le mida tout ça la succès papa no ko ça la succès mais bazaki ba ta génération monter donc yangwana émission absolue tout ça en analyse to me kapé ko yeba nini zo ça la ke lelo wera son na JB piana bazala sous place au bazala kité et to comparer bango mukena bano bazo bima lelo et dans le beat ya roide bango ba me kapé ko arranger sika ozo tambola malamu mingi te et na émission na ngai to sala analyse na ba journaliste na nga ba des grandes têtes ya la voix du peuple oyo to zarana bango et tozo mona na ngambo ya loboko na ngai ya mwasi naza bongo na Julien Botalatala tala lelo l'embocati de la presse bonjour Mbote Vincent Chiluizi cordon pe patron ya site la voix du peuple merci beaucoup na kena ngambo koto na moni Bedi Tumba babi mwana mulu bana muswahili et ça la poison boni bien président ngambo babi rumela na kati la voix du peuple voilà par là to démarrer si je n'habite à lelo na kena ngambo ya Botalata la Julien personnellement analyse nini ozo sala na musique ya Weranson JB Perlana génération à lelo. Bon merci beaucoup pour la parole Vincent Chiluizi. Pour l'analyse analyse il y a des bosses de Rosala ndengo autour de la mission na biso mi balé au basalape ba défendre drapeau mboka partout dans le monde bazape ba modèle lelo et un paramètre belo et ça là qui ba mission attend musique était mais entreprise équita et le ça là mingi zape bongo supili kamba bureau sope bureau za makasité Vincent Chiluizi ba ngoke olingo lingate ma mususu ebe ba mususu peza na kapeye moko pe leader parce que ça ba leader mususu lelo o to comme mona par rapport à mususu ya ndeti na BCBG parce que tout ça ka analyse c'est-à-dire que tozo panza kaka G moto la moto amona na ndenge na yeba mususu pe ba mona que non ba lobby po anini ba mususu pe ba mona que non oui bazo ba mamba solo parce que mukileza bon to yeba ngoke so to ça l'émission
ba commentaire ezalaka même malamu même mabe o biso ba journaliste presse en ligne tozela rango to yeba na so bongo mais surtout que par rapport ya JB Mpiana so talinde ba longwaki ba sala vraiment musa malamu o rançon na JB Mpiana mais so côté par rapport à JB Mpiana lo comme sous ezongi sa wenge musique BCBG moi si mama César et mususu ko bande mususu na leader tina ba mission mona ki baza kilo mon si j'aime surtout betara jour wana actualité zaka te ki obengi Vincent Chiluizi yaka ye kuna na boye to beti buti non on se comprend le comment ezali disque hem susu ko umela bat ba kozela na mutu mususu to vana na bat mususu ma ko te ki bazoye mbele pa artiste mais teme zuka temps akomi kolela ndeni livement na nini wana tisi wate manango kitoko ata ba wala mbele solo ka kitoko to de biloko wana pe ezongi sa mamusima mingi makoto ya JB na biki tozonga surtout ke koto ya Weranson Vincent Chiluizi Weranson eloko bomieza presque ba erreur place au Weranson na comme sikoyo et ça là que maison mais za sous na place na ngote eza presque ba erreur ko Philomide asalaka na tango azwaka fait recherche de poule faut le clair tout le monde et bien parce que na minute le mbokate de la presse azana place il y a journaliste était azana place il y a intervenant, c'est-à-dire que nous avons intervenu, peut tout ça pas analyse marambo. Sur total, on te dit bien. Que Fleur Média doit faire recherche des attaques aux grands artistes, ça m'a mené mais la négligence c'est moi mis sous bruit. On se comprend. Et à un moment on a marqué nos bouts, fallait pour pas chef d'orchestre, il m'a montré mais ça m'a fallu monter à sommet. Les hommes des agents m'ont bouché là. Bah biso tout ça là, bah répète moi. Et monsieur comme la tour à faire en ligne en Elox. Cara. On se comprend. Tout font paramètre mon sous. On se comprend qu'on dit qu'on a tout ça, bien sûr, mon agriculteur se comporter dans des mots appliqués. On se comprend tout ça la voix du peuple. On va appliquer, il faut bien que non, mon colo ça wana, il faut bien que non responsable parce que mboga na mboga za mo continent. Tant tout le monde ba acte bloc wana mutuka soleil wanga. A otala ngana sala ba sacrifice bela mambe bele na kata ba orchestre. On se mo lokan. Ba soleil wana pe ba apena ba tout le monde mona ba BCBG non fujaza na batuna et puis Rio de Janeiro ana batuna même Olivier na maison mais même le beso ça pe na batuna tant mona ba sacrifice em su ba négligence moko boyem susu muta osala batu omona ke et ça malamu te so le hôtelier msuki a soleil atali ya yelo wa sali boa tenga pena za tendance na mupanzi kuna pe Jordan kusa pe nani pe kuna Montana pe kuna yango mona ke sala ka msu mona pe ko concert pe boy ezaki pe likambuke non salon Congo wana etonda même su pe tonde na ngote pour 3 personnes et soleil ba été 3 personnes et Montana kamenga ba été parce que apena batune ndeti nga pe na la voix du peuple na émission na ngata lelo naza pe na batunanga ba ope ba ko commenter pe na nenga mabe bazali ba ope ba otala mangano te bota otala ko to lobi so to kotonda bungi parlant ngo bani na maison mère ezaki ba acte oyo gérant somoni nani nam tozo azo encadrer liboso nani production mtadara na marketing vena biso Elliot Mono Mazara secrétaire général mon directeur marketing tali na batanga ba Elliot omona ke maison mère ezaki na bandenge moko bozana ba kilo mo ba divagation ya ndoza la tote mais na dénigrer pe ba oyo pe ba lelote parce que biso so zoaka ba remarque nga jina botalata na tanga na ifasi na sama mutu mais tant na simba lisango ngo batenga na loba malamu ko yoneza ndenge musango za ba remarque pe ba mutu zaraka mais so tana tanga ba Elliot omona même ba polémique ba mamususu ata polémique na kana tanga ka les agents nini mais lelo yo boy laisser aller comment na kati o senti ko vana na kati orchestre maison mère mo senti que mutu na ko senti que mission na kuna kuna na kone acte posama ya ndeko babengi na kombo ya acte posama ya brigade yo zalate ngana zalate bandeko ba tapso zalate mais ba topé ba yebi réalité mususu biso mo beto ga pe réalité mususu mais sono makambo komona mususu ndenge ndeko mobali brigade azoki pota soit disant que bazana problème n'hérité Watanabe parce qu'il a confirmé en côté mais tant que tout le monde pourtant ba bomara mutu bazala raté mais tant ba samba to comprendre que likambo ezabo problème est entre bangomi balé brigade n'hérité Watanabe brigade a eu problème oui yaki mutu toi et bien qui makilé tangi pa ce que moni yango Vincent Chiluizi tant que patron ya la voix du peuple et que Julien Botata c'est le ramon na bedi quel que soit Botata là peser quel que soit bedi peser on va appliquer tant que responsable et ça peut parmi ba acte oyo ça là qui ba te belé ba épée maison mère faut que le bara clair et ça parmi ba bleu te belé ça là qui pourtant tout le cappuccino le bogar atali bobenga ko Philomide exemple na lobité que za bongo bande ko Botala biso mutura msu artiste monsieur cappuccino atalabi bobenga ko Philomide mutu mabe azwa kabata sara batu mais makile tangi brigade na munako na zolo ba biso tout on a ba micro
président lobi na ngai ke no moni ndenge za boye boma moto soki osimbi so balati ye omona ke za mabe na ngai biso ngaza papa na bino mwana na yo a bien retiré plainte motali héritier watana be koto mususu kuna na ye mambo wana te nga wola na kashote nga za wata plus 10 plus what a plus what a plus 10 c'est le scam mon moment ici c'est Paris c'est le scam bon on comprend le monde ça mutu ko le bogar soki ndi balobaka non l'homme peut d'avoir les mains de loin ausane mutu ko msu dépliquer msu fabrique gaz et msu za parmi ba acte msu salipe ke no ba tevele ndenge Félix Azeko lobaki ke esthétique e boma vélo ba ndenge ba tchatu de cette vélo baby. On se comprend. On comprend. Julien Botalatala bien. Donc Julien a évoqué Elora Liboso Lobby. Tobani dans la maison mère avant tout la BCBG. Julien Lobby dans la maison mère et le réseau pour ma maison mère Ezali. Ba privilège na ba manque à considération. C'est-à-dire bah tout vraiment ba privilégié, bah tout baza ba moins privilégié dans la maison mère et on peut créer moi et aussi ça moi force il y a maison mère parce qu'ata et boalotin azana batunaye ata tade azana batunaye ata généreux azana batunaye et avant de continuer là yo nazo ino ngamba bedi bedi tumba Julien Pessi ba point de vue naé vraiment c'est non ya Monique ils a parmi ba réseau zo boma wingi musique à maison mère na BCBG mais yo personnellement pour na yo wingi maison mère na BCBG j'ai kende qui tourne makasi j'ai qui bien parce que balobaki soki olambi fufu na mai oyo etokite okole kalbum soko le fane bambesu ole kalbum wera na jibe ata lelo bozo loba ke bazorumisa ba mu bayebi tomba bimisaka batu nyonso victoire etondaka lembe etondaka batondaka bara nyonso etondaka bayoka jiba beti nini wera pa beti nini donc bango kutu bavanda ata baloba biloba parce que nga sina vota na nga bango mibale na bi jibe so abimiska oyoki posa kuvwa ndele ya bana tala siko banzemba bongo wera tozu bloc kadina tozu ba blum so bombela biso boyebite ba bloc wana ezala nango soki ngai na ye na kati ya city la voix du peuple na ko kuta Julien ba porte mutu opesa Julien ezande mona mutu ayesika te wera abandaki donc nani brigade la ki boso ya brigade la ki na sima ya héritier jamais à cause de nyonso apesa pas nani brigade ayebi ba moment où elle est cané héritier ayebi jamais à cause de bolingo nyonso apesa pas mutu o ayesika yimoko ayeba kaza papa yimoko ayebi ki yimoko mama kamba malembe siko bo condamné wera na ndeni Medi Tumba na pingina poser moi des questions moi vite fait il y a question liboso oyebi nzembo ya 48 heures ya JB Piana oyebi mara na TH oui nayebi oyebi nzembo ya omba ya JB mara na Titanic nayebi wana kutikanga masolo kutu kanga masolo voilà album na suka to bimisa ya suka zaki soyons sérieux ozana moi ta denze momo boy etikalo na mutu yango na sajute tena zadite donc na ngamba jibi ya Weranson ma Chantal et bien ngo oui nayebi Nanine Pembo nayebi 13 ans nayebi Azmak nayebi bon bet pesanga ta deux titres ya nzembo album oyo to bima mikolo ya Flèche Ngeta oyo yebi nayebi nzembo ya nani walongo pa nani pa fere Nicodème nayebi nzembo na ye emelanga nzembo atade bébé lala Chico Kelly bébé lala yango ale emelanga nzembo Olivier emelanga nzembo ya Ibolote te emelanga nzembo Générose te héritier nayebi ka suka ya ayembela général sana ideo yemela nzimbo JDT examen Mobembo tandenge na kikoluka c'est la comparaison na l'action que banzembo ya sozu album à la kelele en temps présent banzembo fabrica sayemba
ozu banzembo les bogards ozu banzembo beleza un album wana o comprendre que banzembo wana oyiye bango bien que banzembo ezalelo. C'est là qu'est-ce que je voulais te poser janinga kana lo banelo balo que soko comparer banzembo ya kala ya maison mère ndenge zaki soki album bimi na ba oyo bima lelo o comprendre que oyo bima lelo ezo raté personnellement nga pona ngi raté té ezwa nango ezaka ke batonze mo so bimi ba pesa baton ba bayo nini album flashing était ça da combien presque déjà 8 mois kasi ba so binati ba binati ba bloc cadeau nem ça ba nzembo pena ba yembia ba kata fumba te apa ba kata fumba ba bloc cadeau nzembo ya we raté album a 24 titres 24 titres de nzembo ya Fabrice nyoso ba bien 6 chansons ba tutu ba bien nyoso tout ba bien mali batu ba koyeba neti ba rumba musu batu ba yebi neti ngana tangi na liyembelo rumba musu ya nani nzemba tade ya Nicodème et puis atado mbika refrain kasi na yebi parce que na yebi ba neti na suka ti na yebi ka ndamu parce que on a yebi ndamu wana on a yembi donc bref pour na bedi maison mère na bunge BCBG ba okitate ba o mata baza moka ba o mata donc so ba bimisi kangi we ga yimo ezana a oblambela bino nga kopona nga kutwe banda le tilobi nga pona nga na préfère nga batu mi balewa jibe na wera pour les so rabiki na obetisa donc batu ya bukaka ba shege ba roya batu minene ba roya sanga na mitso pena na ninga vitesse ba chant na ninga vitesse album wera Fabrice wera li Fabrice na mitso dobite ke na qui grandeur a totobi na minutes oyo nenge je kende wera leki Fabrice est-ce que wera da bimisi wera miseki ala kele amisa ki flashing eta awazila lancer mususu mais flashing eta fait faut dire sanga banzemba flashing eta betsko le banzemba Fabrice oh zambi na ngai et betso parce que bloc cadeni et kangi nazongeli Julien Botalatala bedi tumba lobike tala lelo le mbokati de la presse bedi tumba mwana muluba lobike Weranson JB Sava album ezo beta nango yo rolobani bo ya pwane Werana JB lo bagé beta te parce que moni soto sali analyse ya ndeto vandi awa soto yebeloko evandi sibiso awa de to comprendre nini otoloba malgré muto mutazola mamune na ndenge na ye pena bandeko ba otala biso ba comprendre eloko evanisi biso awawa toye ko dénigrer mutute toye ko sala analyse ndeti ngai limbokate de la presse ba remarque na bino tout bo sala ka même ya mabe même ya malamu tango komaka amona yango mabete donc c'est normal et ça la nga sonité parce que yango nem de pesa nga force tant amona ka mère mila habité loko wana place wana okende mabe photo ça ba analyse lorsque bo mabiso vraiment même bandeko so ba li bana na mboka même biso awa na Kinshasa c'est ça qui soki déjà botalatala asale tellement lingadaka botalatala so botalatala ça eloko mo bo ezana nzela te grand journaliste vous comprenez so da botalatala ça eloko mo bo zo mona ki excuse botalatala ça eloko mo bo ata musale zo ki nango malamu te ba jour wana ozomona kaka grand journaliste félicitations nini et ça rakata ndeni non ça musa malamu ozomona lo ndenge zali ozo comprendre par là lo tonito lo ba awa ezaki Weranson mutu mota bebeta musique mais parce que so wera bebeta musique mabete mengaza la na angana za na place o azati tout ça no analyse concert Weranson nga beta na JB piano na Stade des Martyrs na si yo mo pe nous préparer rapide mbongo pour rapide blamba lata mais tala conseil wa ndenge zala ke finima wana ba série so na bossa vice gouverneur zaka vena so tabula ya ok aboya ka ngopo na événement pour amona ka ke degré ya puissance bato na mibale tout ça on analyse moi mususu Weranson na JB piana yo za série le so Weranson na JB ba imba sala événement là ba sala eloko wana non tout cité talent des jeunes ndenge zala ki batu tout le monde entier batu mususu ba uta libanda ongana yebi batu mususu ba uti libanda ba mboko santiki ba ya événement wana mais osoma émission tala lelo Weranson na JB piana na kati ya salon Congo ata vite bukanité mais plein zalaki on se comprend pour JB piana yimo d'abeta da concert $100 on ça analyse wana JB piana yimo d'abeta da concert $100 bakota même wera beta ba $200 ça peut ba plein mais ce que tala kaka batona mi balé o batona mo ba ndenge mo donc elo la kisaki na Weranson na JB piana ba mo ba comprendre que j'ai que ma besko biso ce que tozoluka to sala mamuto solo o to mona o ba mo pe ba yebi keza na kati ba bongisa ozo comprendre ça vérité ça vérité o to lo bo so to lo ba malamu bazo e ba ke na bat ba wana so yebi ke mamuto même so pour la Julien Botalatala si on accompagne Julien et là on nini parce que le belo mot très important to ça l'émission te poto dénigrer Weranson to na JB piana mais to ça l'analyse o ko apporter bango eza wa to pe ça bango conseil
tous les deux côtés. Pour na Julien Botalatala, pour na yo ceux qui en son faut remonter sur pants azong sapena ne toyebela ki na bakibuisa mpipa ne toyebela na bala kelele ne toyebela na ba solo la bien ne toyebela na ba témoignage en son esengil na e a modifier nini parce que batumsu balobi que en son a comment repesa ba privilège mususu pour na musala te to pesi net exemple ba critique ki fa balobi so tali flashing eta album façon bazela kiango et beta guité et le recevoir flashing eta ezali katafumba générique oyoyo ezaki cri ya lobeso ou azaki négligé mais oui en son temps ba gende moi tourne États-Unis oleba mema ba mema moni so bo comprendre place limbokate de la presse Julien Botalatala tala le azali nazo dénigrer werate et ko zappelle sous coaching à werate. Ça donne la place, il y a le commémorateur le beso pour l'accès moi effort à Sali mais bah même Nicodème ou peut-être à Sali pené le grave un album moi là pour qu'album moi n'est à la réussite. Hasard artiste musicien au hasard fait partie dans quatre orchestre. Mais moi ne va paramètre Moussou sous Vincent Chiluzi nazo pe c'est tout le monde na quatre mérite muto a mérité qui pené aux États-Unis. Petit wana ya wa Emile Bloc Adena. Bon. On se comprend. Le beso maman bébélé yo quand ba bloco tant to banene bandeli est-ce que ceux qui balobi que non viser bimi pour na orchestre mobima ngala Bercy moi na émission zamba ah na mala kamo ma ngata na mwana mai na ngai lo beso to yoka na kate Bercy moi zango aloba ngona na émission zamba ngata na mwana mai na ngata yoka na kate mais mutu fala mérita qui déplace wana ezali mutu tel lo beso ata moto yoka na kateka na ndenga nini mais na kata ya polémique loyale na kata ndule ndenge za na solo na beti kuteba beti mais muto amérité hypocrite na ye sala pe kangi na petit na so ba okadena aketi mais pour nini soki ezalaki kino lika mu viser bimaki est-ce que muto wa miel de 60 kimbongo futa billet ami futa billet aux États-Unis na niveau à miel ata ko za danger te ata Olivier ata ebolote ata nani ozo mona na ke moni Vincent Chiluzi okosa eloko e o mana tamo be babe musape mo skola elongi te problème o ezana maison mais ezaki bato baza pembe na wera balingi wera ma emsu ba osero na ndenge na bango ke onde to mona ba orchestre mususu so le loto lobe mama wera ezaka pona wera so le lope to bito lobe mama Montana Kamenga to kolobela pe mama otali Montana Kamenga. Julien Botalata babaka dans un groupe il y a pas de mauvais troupes il n'y a que de mauvais chefs Weranson to eba qui est Weranson ezate ke balongoli ezasu wera te comme les Arawera. Weranson o ya sala pour maison mère sala nengeza c'est grâce ya befort ya wera yemoko. Bon, pas wera yemoko mais wera muto aza mutu trama solo. Tu vas pas me dire que Weranson va changer cerveau, a remonter la cerveau mususu azaka na cerveau andose la liboso. Vous comprenez? On a le ba parlant na lo banana lo ba que toti ka lo ba ka ke bureau. Yemoko pe Weranson, il faut pe amitia la place parce qu'il y a des gens qui disent que Weranson esprit on a la il y a travail dans sa émission na garçon sexy qui chargé à marketing à Weranson a ibsanga lo mo lobi Vincent esprit o Weranson azalaka na ngo ya travail Weranson so va na ye a beta masolo musique a beta basolo ba stratégie nini on a besoin il y a progrès mais ba remarquer que Wera et lo kwa neza rasusté ozomo ta que tout ça doit nous na bureau mais photos on a pas na ye po yenda za chef de lo on a olobi aux na réseau to zonga ezaka tant on appelle ça qui exemple ya quartier latin tant on a chef d'orchestre azo sa opé sa ordre na ma mususu eke mutu loko faire chef de poule ok na fali na bandenge mobo ba fa na fali pe ba mona ba voisine pe ba mona ba massa pe musu ba orchestre musu ya kana kata go ba mona ba felita zone ba mona ba mutu ba mona privilège ba mona les affaires été mais ça Kofi Olomide oso comprend le grand carrément lingolo ngati yango mona komaka oyo itsa ba retira da ndo ça senti que mutu la mutu o musala msusu par exemple maison mère rose na concert parce que quand maison mère pour msusu ba ndewele matali kolobono à part ma munyoso msusu deux personnes ebolote babite na concert bwana ngona njili ngamo na mbongo ngana matilo de banderole ya hérité ba lobi yango mutu sala mais taba mona ke ba sacrifice malongo ke préso comme on lakisa ba tendance moko boye que on lakisi vraiment parce que na logique makambo tozonga bato na acte posama qui ebolote ya brigade na hérité watana et puis Weranson a mérité place na ba façon so soki hérité watana be azwa ki suspension même il y a 2 jours. On se comprend le rendez ali que hérité watana be na problème o eleki oh mabwe na ndenge to mona ndeko brigade azolwa bison so yango pourquoi on beta c'était le kamboana parce que ça parmi ba blogo ebeta mteme bele so ba mi que non atala ndinga cause que wata moi peut ça la bien de ba distribuer no bana ba no mardi on a jeudi ko ya te peut ça la bien yebe nge ça ba fana fabrigas ndene. On se comprend. Il y a ça ba fan ya ata ya kakonde ni.
Stadium Mimoba la pembe balobi malgré mais Stadium Mimoba la pembe place aux amours no yangwana na moni Fabrice Mobiala celui qui est ne prêtre avant qu'il soit prêtre na moni Benerissa Neymar Botembe na kati ya France babi Neymar na kati ya France yewana Benerissa ba mote na yo na mona facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique maman bonheur place aux apé yo yangwana na mona kalisusu Igo Kitenge l'homme de la 25e dynastie et puis mon vieux Chako Sumbu na kati ya Suisse wana na mona rappé mère Mila Bella Dinganga na kati ya Londres wana pe wana mama na biso be mère Mila so yo mo rebi place to tchaka yo Bedi Julien Lobi maison mère ezokufa parce que Wiranson ba privilège et comment na ninga mabe et puis moi ba déconsidération za na kati wana yo lobani. On a une lobali kambu Julien Lobi kambu ya voyage. Lobeso. Ba misa msuswana. Ba voyage trop. So kinga na la carte na la voix du peuple. So na kokuta Julien, so na kokuta Shekina. O voyage kana Shekina, o voyage kana Shekina. Et ça ngandini. Mais il a nobi que Lobeso ya liboso ya Nicodème, Lobeso pe a travaillé à pesi trop. Mais Lobeso kina ba poto na te. Le besa voyage te. Ça tu nous dis tout ça analyse parce que monito discuter tout ça analyse. Merci moi na ayaki ndeni na maison mais. Merci moi na. Omoni ba yamba non s'il vous plaît. Si la lingala facile, masalanga Jérémie yoka lingala facile banana moi du tout ba ibambo. Tala lelo. Teze là. Tala lelo. Ezandeni. Merci. Ça dit hello Gina Lobby, hello s'il vous plaît Gina Lobby, ils appellent le mot très intéressant, ça dit au monde a total privilège. Non moi habite que non merci moi na télé ba moni lo bébé ça moral à mutezanini. To ça biso mbalo moni collaboration to harmonieuse alaka to longola Vincent Chiluzi o ezara biso na biso ba Benedicte ba Cheikh dit. Po Vincent Chiluzi azoe ba neni ya regérer yango. OK le so remarquer le moment na nemo boye de mort. Nango habite que merci moi na le besoin ni on sentit que le besoin on sentit que stressé te que non na ndenge que azangi ba cri. On se comprend le on est ba privilège mususu mais kaka merci moi na on a tala lelo. Merci moi na azande est-ce que merci moi na ndenge azaki na ba privilège ti lelo quand même to tchala ba micro to zarana bango. On se comprend le est-ce que ça suka ndenge zalaki na lo ba te que pona lukela merci moi na ba problème o to saka cadre analyse ya mambu po évolution moi na parce que bande ko so ba otala biso so bo tala sa musa malamu te ba sala ka ba remarque tellement musa roza na crédité musa ko ma pe journaliste ngo mo na te que non na chapeau na wana lati yoana. On se comprend. Je connais chapeau à la identité nanga tant que mbokati de la presse. On se comprend mutumso a refinga ne pango. Mutumso pa ko ba pe no botala chapeau wana ke na ona ndengabo. Ndelo otolunga to sana maison mère. On se mo lo ndenga zali. Des ans ndenge ya mabete merci moi na yaki na ba privilège mais tala lelo. Ça dit hello Julien Alobi ce na ko compléter dans sens que maison mère ba moi palpite mon comment. Ça dit au moins ti merci moi na tango yaki to moi que le besoin il était négligé à tel point que générique Bercio Azwa Tilelo générique wana te ngala tunyo na tuno question aux assure pendant que oui en son la route la sous Bercy générique mobimanda tikela na o Bercy a porté na maison à quoi PCP chance aux assure ben oui à quoi c'est que au moins par rapport à PCP chance par rapport à Nine par rapport il y a travail tout par rapport il y a la réalisation merci mon ça travail yemoka yebi o yazo azobomba soit PCP chance top ça ko bet akobatwe bakobina yo pena zala oui en son ami to ba pesi yo lo beso ba pesi yo bersi ba bina lo beso na bersi na il faut que la ba criminel non zo ba onyoso parce que na yebi lo beso ça aza mutu moi makasi bersi moi la place mutu moi makasi donc négliger mutu moi côté moi te que bon on négliger mutu moi te que oui en son pe na ngam ça pesa qui est force attends ça négliger pour attends ça moi là qui place moko azo kende bien te a ça qui loko là pour azonga mutu mutu lo beso azo ça le beso so tali na cri so tali na générique ko na cri ça la succès Moussielou te na générique o bersa boire belé je crie ça la succès ya lo beso Moussielou so ye na o ya kata fumba crie ça la succès ya lo beso tanga na crie o ya bersi o e kanga kini ko le kata fumba na maison mais bien partout na maison mais dans l'album o kini le ya lo bersi le kata fumba donc pour dire que
topesi voilà ba topesi gilet raison que voilà topesi gilet raison que Weranson ba privilège ezala qui sans un bon jugement tozo bandela peka ki to sala ka ande analyse tozo bandela susu parce que toyebi bande wa libanda ba ga susu na ebite soki ba forfait zala ngwe belé eloko sa ta ko koma pe bi koma autre ba to sala ka analyse brigade na héritier Watanabe problème. Pas parce que le problème à ministère Vincent Chiluzi jamais ba son ami ça peut yo Vincent jamais ba kolana mais toi ba que non au soir le moto brigade na héritier Watanabe problème mutu na sayebi que no héritier Watanabe azwa ki privilège tala lelo héritier Watanabe na wera a futienene tala lelo yo kanti na conscience a wera nenga zawana suka vandi mama otala makiba blue mususu me soki musu na sala ki loko te mais musu pe pa moni ba blue mususu po oto solola ande to solola mais so funga pe ba mitema ba musu ya mise musu mama ke no musu alongo na contre volonté na c'est pas important tout temps ba contre ba comment musu atali ke no e loko da ba sali déjà muto okutu boy brigade moi mo ba lelo ba sali bongo sko nga okutu boy bon sani sikoyo tango sikoyo ba privilégier Bercy moi papa maman mutu to yebi maman mutu et puis tala lelo tango disque bimi nana binisi okena tolongo na ngambu kutu ya tolongo na kam na ngambu ya Bercy tokeno na niveau ba champ oyeb sanga pena ke gémérose aleki nani champ ya Nicodème eleki champ ya gémérose na kitoko te eleki champ héritier na kitoko Nicodème eleki. Nicodème eleki champ ya héritier. Ah? Eleki champ héritier. Nicodème ngamba yebi héritier ko na vraiment bien mais Nicodème na yebi po ebeti. Deux affaires na Nicodème. Ah ben oui. Ah donc tu comprends donc affaire na Nicodème. Obi mamba ba champ ebeti, wana photo stolo ba clair. Privilège zelo mususu ba problème na famille zelo mususu tondo solo la po tombola loko tombola entreprise pe kitisaka mais na paramètre musu ya champ beta et sengaka mission pe famille nga payer moko autre ba jour to vanda na sija na katso maloba tolanda héritier wata so na ina ba image wana nga na balancer les bateaux héritier wata na conférence de presse na sala alobi tango ba album na bango bimi pour clip na ele ka la TV il fallait Sylvie Mampata maman na biso maman Sylvie abenga Monib aïbsa que beau pèse à héritier va cliquer dans la TV. Pourquoi? Parce que bah nous reproduisons dans Nicodème arnaqué na o auta pas ya limousine. C'est-à-dire que wana héritier mutaloba. Yo Ferrari auta pas d'olf. C'est-à-dire privilège mon besoin pas privilège donc tellement que bah non la posa ba bimisana nous bango même héritier a été négligé par rapport à privilège donc par là tu peux que nous musikate on peut conclure on a rançon que atala non ba privilège sous-souté atala non travail pas ba tolora be booloté ba na ba travail à makasi ba tolora ba tade ba na ba travail ba tolora ba miette de son ba na ba travail peut-être na ba expérience que les peut-être ba arnaquer na ba Ferrari ndeko concerne nga bedi tumbazolo ba que non vrai chani wana est-ce que tu kali kamba promotion ya mutu na mutu Nicodème so abengi na ye Vincent Zawapi Olivier so abengi na ye Nana Boduga Zawapi mususu ba bengi masala nga matika songo Zawapi to tourner mission. Toi tu penses que pour na yo ceux qui were en son a tino ba privilège de côté atiki non ba jugement moko ya moi atiki ocha moi sentiment na musala na ye mais on me rozonga place ezalaki pe que to mo yo quand on est tondo on la ba kibisa zonga mais faut yeba que to kenda liboso to zonga simate yo moni première répétition par exemple il y a Fabrigas et plein en salaka batebele ba yakate pour battre la Fabrigas dans danger plein au brigade de salaki yeba ki batu mususu ba plein au brigade de salaki bato ba yake belé ba yakite pour ba yeba ki brigade à grande c'est pas mususu batelema genote loko e salami oyo donc mes photos qui na biso koto to soutenir même na ndenga bomawa et ça le quoi ba soutien au kabose boulema zo on comprend le rondenge zali yo ka tie mususu kabose ba genote na pela na ngasa mombonda. On se comprend. Et lobby dans le mais na paramètre monsieur le bango mama mususu. O etika likamba ba promotion ya ba champ ya ba muntu wana tali ziko likambo ya mission yemoko même à défi body à ka senge mission botata to ça l'émission Vincent to ça la 6 ah ya la arrête mais pesa quand même moi 2000 francs ya transport ko mama mususu. Vraiment Julien Botalata la to gagner temps par rapport à si jeune biso je pense que bandeko ba otala biso pe bazo pesa ba point. Bon wana suko to moni que to lobeli ya Weranson mais suko to ke na ngamba JB Julien Botalata la pona yo et le roni nous créer moi baisse na masolo ya JB na vitesse agi à nous par rapport à trop comparer les lots vitesse agi à Fabrigas na Fali na Ferreté par rapport à JB piana pour na Julien et l'on ne crée moi vite moi requis agi et pas JB.
Elle a créé Rekilage, et ça m'a Rekilage à ma casse, même dans Wera, on a Jibo, par rapport à niveau, on a Jibé, il faut battre Bangoé. Danger, Tisugo Bara, Nega Molo Bara, Doulo Lava, Bazaka Bagangolo, Ataba Fali, on a Baye, on a Ferreo, Baye, on a les lobos, M. Soussou, Baroz appelle 15 ans, M. Soussou, rapidement, changer, mais tout sauter car maman Malam, il y a Jibé, puis on a photo Bagizali combattant. Et puis vous comprenez, moi le combattant, bah confirmer des peu bariniaki, papa Mbappé va succès, les lobby dans un concert papa Mbappé. Vous comprenez, un concert papa Mbappé na bandal, parce que répète moi qui concert à papa Ngolo, mais au senti que mon dirigeant kaka. On se comprend, il faut la réalité autour là-bas. Il faut te comprendre que tant le jour au jour batazo ko la génération zo mataka, nous on a que payer au capé mutuya, au capé moi batu, artiste émission ya jeune. Kofi Olomide un peu charaté pour fabriquer ça et pour jiba et tout et puis bon mamizo nous les na. Kofi Olomide grand artiste on a yo nanga to ebina batu tout na me amila bela dinganga skin ayebi na mettre gise makala ba bige baza ba grand artiste mais ko santé Kofi Olomide msusu lelo mambo wera ko sala siko wiki bacha bango msusu na marché de la liberté ou bien na bandal na mabele ya masalanga matika songo msusu bogose eloko moko moi que Kofi Olomide tika de artiste émission moko boya msusu so fiki ne funga mdabete dans fiki na ba kermesse ozo comprendre le rondez ali moi ba salon kongo beta ba romego fa beta mais toujours na événement na ne wera na jibe parce que fali ata a osala mambo na ba coup de chapeau attaque oui mana ba arkeli mais mamanzelo ba wera na ba jibe ba leka muta ko de mais na ninga vitesse G tout le monde a que jibe na wera G0 là par rapport à baleki na bon tous à la moi bref il on peut na yo pesa réseau ça jibe pe na ba G0 là et logo G0 là la pepa jibe pe na mingi ça peut ko mi ça peut musupe ba plan tata baninga babwaki parce que biso to misala biso ba congolais to misala après une année moi logo fait bima so mutu muso emso apesa ki jibe pe mambo ba misia pe na bazana fo bali akape on se comprendre pour misia ko li emso so abwaka ki mutu tanga sisi ba mabanga muso pe ba misia ba muso pe za kofele on se mero ndenge zali akobwaka pe mutu mo bo fele abwaki mutu wana mona ta mutu ba biseke na yoka libango nda ya ro choqué ba misia ba choqué ndele on se mero ndenge jibe misia ndem ta créer actualité même Michael Jackson nganda ko betelo mo balala bo Michael Jackson asali ba emso za na ngwa lokuta Michael Jackson moi zo créer musu ba contrat jibe même so ba contrat musu to yebi yango na yo na ngai photo lo ba clair parce que ba biso petango pe to sala musala malamu de to otenga mondamu ba komela ka biso ba ka personnalité bo point tango le mbokati de la presse M6 za kino pour na to ba clair jibe so sala musala malamu te so sa jibe ba contrat musu yaka on va te ngana betango te oka ba miso msema papa Chera ba betelo ko anate wana ekitisa alors ka bosa na ke conseil moko papa Chera go beta M susu na alliance ya Gombe na alliance ya Lemba alliance franco ya Lemba et go bax M susu na prêter mon pas Luka ki aluka na nzela ko jenga a final téléphone abo pe numéro lingaka lia moko metanga kuta na jibebu osuka pe jibebu j'ai changé le fait que ba conseil mbesala marato ça toke na paramètre so ba misene jibazada o azalelo mais ba mission nso talibé ba lo wa mission ferete ba lo ba mission werete ba lo ba mission ba orchestre msoutien ba falite donc il a fallu que dépôt ba mission fer na ya fali na jibe ba ndemo tellement derrière bien que leader na bango papa chéri mo indaku bango pe mo indaku alors ka bossa que pour messages à capter il faut télévision tout le monde yango même même porte-parole à terre JDT ou moi porte-parole JDT comme porte-parole d'une équalisée actualité zaté moment ka no bana kini bozela disque na bino abedele bubezo bilo ko wana sala ka bena balandi ba fan na bango ata mon artiste te mayebi kanote ojenga na lega ya sala mamu mais yo depuis to vendre awa combien d'artistes et musiciens tago balobi ke musicien alekaka soki message ezali mo ba concert ezali ba concert ba beta ba concert Vincent mo ba concert quand nous le bien en actualité ko créer pas actualité plus important ils ont important ba ko beta jiba beta même sous chaque dimanche na ba ville là et on a na beta maison du vin yo so mon sous non fuja leki am sous atene émission len kalema to na émission ya mutulanga ulika embe ke yo monde to beta o sala ngote pour mon ka image jibe parce que biloko on a petu yango dem de kanga pêcher et ça par exemple biloko photo le bela ngoto vraiment merci Julien Botalata là pour na point de vue na yo na kena ngambo ya Bedi Tumba, Julien Lobi et le réseau Bomaji Bempian ezali d'abord trop de lanterne na boulot, balbon bana balaka biso bimarate, ba musicien na yemo l'idée bazo ko créer actualité té trop qui tourner tout le monde ba comment mater moment trop qui jibé. Comment tout moi langage yo trop qui jibé donc trop ko boudé on les bo mamoje na bango yo personnellement analyse nous ça là pour na jibé par rapport au Julien Lobi. Nga pour nga vraiment jibé
un problème te jibe nazana au côté na boîte yoka jibe yebata ba tsaba nzembo nyoso mais jibe bo zang c'était pour ata bimisi na été ata zo bimisa na été mais abetaka na ba cancer et puis abetaka abimisa a créer ka bloko na yi taka bloko zo créer mutu nyoso c'est maïs a connaît pas demander ata bloko ni moko a créer ka et ba tu peux ba s'attaquer papa chira zakaka dans facilité donc eza okimine nete eza que ça qui jibe azo préparer album na ebiki ko bima kaka mais apesi bino avagu babe avagu okiposa kuvandela ovandi oki ya koyambana oyambi lo no sona sala na ba concert oyebsanga te ke Fabugas pe bloko wana to asala ngo te Fabugas pe na bandule na za na bloko mais au monde Fabugas na ba réalisation a misa ka album albosia mi balé bimi ya mado kangi na mi so za na studio tout le monde a pena ka musicien azo évoluer azo me ba jibe talon yemoro leader jibe piana jusque là na carrière musicale azara na d'album fait de l'amour na TH mais baleko ba na sima la ba ozo mona mutu faire déjà 3 albums fali déjà 3 albums que baleko ba na sima te ezalango ezo bato parce que par rapport à vitesse à G yozo monta que na vitesse à G par rapport à la réalisation biso do parler plus à la réalisation jouer fali pas bête rabandule faire bête rabandule Fabuka ça do bête rabandule mais au comparer les ngai bon toi bête ba concert mais autrement après concert moi studio moi album et bimi mais oyeb sanga que JB puis en appel par rapport à ba fali na ba faire vitesse à ndemo yo ko ba wena ba bane ya papa o ko pare bana papa izalaka po inda zana awumuna ba oneza awumuna ba ono bana donc il so abiki yimuna sal azo préparer abiki ba onyo so ba bimisa so ta ya bimisi donc akayi masolo et achetant bimaka we JB Kofi par no mis album tant fait de l'amour bimaka Kofi mais Kofi na JB Kofi a bani musique à JB engelo ba te comme yaza papa donc akanga maboko bana ba bimisa album donc ayebi na zala akobimisa kaka mais ta bimisi mais tozu to ki posa ko vendre e bunda pe na na madut donc mais oui so to tuni choco frappant mais est-ce qu'il a créé pour qui posa vendre la ba te monsieur ya ma pas yebi yango ya ma de pa yebi choco frappant pa yebi donc ki posa ko vendre ayebi yango ba te ba yebi yango maintenant bimisi kuté wana kuta parce qu'avangu ça tu lui dis ya ko banda soso vandi to banda ko loba keo e betite mutu nyonso yebi ke JB soka abwaki ka krike na koloba te e panzana fala lobi tokos mutu tout azana ozo comprendre ngo wata lobi moto na tembe mutu tako moto na tembe bazada ba grand artiste bo ça mais on analyse biso to ça de façon que musique na biso non seulement JB pene ke liboso to que sur le plan et ba featuring yebi combien de personnes oyoyo Tony Makamoutuloko là par exemple artiste émission il y a Angolais même il y a Ivoirien même il y a Camerounais OK monsieur le losu JB puis na salle ka fiti atana mutu yo kati yaka so de Moutuloko l'artiste émission le roi Fali Poupa à ça de featuring na ba monsieur monsieur ba ata ya braza non nyon ça parmi ba biloko non et tout ça analyse parce que yoka moni tong basala ka débat ou bien bo ça analyse que Mbappé ça exemple soki na zotanga ça tu dis soki bande ba on a so na tangi bande ko tout ça lokola tango biso tondo tanga mama nanga e fini bongo ngonde sanga que Gilles moni zoki ma classe ozomona te que masa na fiston lumu ya outil classe mais yo ozongi yo zeli ya outil classe bo sakana na ye moment que moninga no tanga soki na zoba na master wana apesi ngani exemple on se comprend mutuloko la Fali Poupa mutuloko la ba Fabugas batuloko la ba même ba wilo longomba batuloko ba nani soki ba sa featuring mususu ezalaka fit mususu ezalaka OK ko luka yango mususu pe ko luka ko esanga te que JB pe na niveau na ndeto yebi na niveau JB pe ba featuring ya te soko boya wana yango na petro bien pe Julien lobike ezola sa musique cher ami internaute to bike débat auto ça lelo eza débat moro et aussi la malama boité mais sauf que biso pe bato pe botali bo comprendre pe bo plus point de vue na mino ndako en fait émission le zaka to ça analyse on mais to le to betango li solo dans quoi to ngai to chango sur émission to pe ça point de vue na biso par rapport ya G ya wira JB na bano bazo malo tozo ba constate ça la monire wira na JB vitesse et volonté travail dimni muke parce que l'album ezo bimala pasi et puis sur bimi ezo beta pena ndenge il va no beta liboso te l'album ezo le ka inaperçu trop il y a tout ça li moi réflexion là pour que basta na biso place jusque là baza mais place ezo tenga moment muke ba mekapé ko ça l'effort pour que musique ezonga siko ezala ki Julien Botalata là un dernier mot pour n'avoir en son JB penapi que dédicace. Merci beaucoup Vincent Chiluzi nabi ke bande ba la biso partout vraiment le
important tous avons ça la analyse par rapport à sujet au tous qui nango Julien Botalatala aza pour Mutute azape contre Mutute tout ça analyse ndenge analyse ça mana mamunyoso bomo nango mabete po ka journaliste ndenge mutazolo bayango dans la minute dans image de journaliste c'était félicitations à JB Mpena félicitations à Weranson tout ça les gars analyse pour des façons qui botombola ma pekaka le fait akumisa ka papa chéri JB Mpena motopa ba grand artiste Weranson surtout ba kumisa biso mais surtout ça moi analyse za ramwa bien na bandeko ba moni o balande émission bandeliti na suka so moni boloba ma tolobi pe place ma ben numéro za wana on va remarquer les alara toujours et ça vraiment malamu pona bino nyoso tout ça ma pona bino moi ba mbote na ndenge za toujours na mère Mila maman sociale maman Abupia Bella Dinganga et pourquoi pas na Mima Wetu na katika ya Londres na pesi mbote bongo na mette Gise Makala et pourquoi pas na Georgie Maki mère Mila Bella Dinganga Mère Mila Bella Dinganga babi mutakangi masolo mikolo bedi tumba quelques dédicaces et puis moi un mot et ça bastar na olinga bon ngana koloba na fingi na ngape Mutute na côté na ngape donc ngani mu na ngabwe fali faire o ba message na linga ba nyos linga ba mingi o nga côté na mamba fali yekut na loba te po yekutu déjà na kraka na ngai bon vraiment ngana koloba a connaît pas demander papa Vanda Rumela Weranson papa Vanda Rumela kana musani wana tozi la kaka poto sepela taka ba fanatique na yo vraiment na pesa babi ke dani que ba femme ba gros bisous na bosente mère double muto pesa mobali ni sentiment ya ko akomisa mobali ni père double donc as kitoko na mutema ya Blaise na liange en tout cas ba gros bisous et pourquoi pas na pesa choco frappa mirabola babe boyo konzi babi ke madame yo penza ozo kit na bopete ozo koza na bopete po vandi na bopete donc mutu moko te a déranger place oza Rumela batu nyos baninga bedi tumba place oza pesa mi ba gros bisous Berken Merto garçon papa na Irlande ba gros bisous. Par vous essayez au caméraman à série, merci pour Nabililo Simbela Gibiso, wana troumi na souk émission na biso na pesi, merci na bandego tout besoin guitare na biso la biso, Julien Abosana. Les boss Nico 3000 ans. OK, les boss Nico 3000 ans place aux AP ya yo wana. Na bossa babike wana bazé nga so na bois ki bango te ba kanisa ngene mais en tout cas ça ba on a ko vivre te Shekina Royal l'orige. Babike bengi te ça au moins ça zanga mbanda ba gros bisous place aux. Merci wana nga pe na moni une fois de plus Iko Kitenge, le grand, l'homme de la 25e dynastie, Namoni mauvais chaque soumou na kati susuana, Namoni Fabrice Mobiala, Namoni Vincent di Soloka, Juvens Motema Niclet Tembela di Soloka, Namoni Mama Langa Ma Jacqueline Zongo na kata France, Mama na Sulu Sarana Yopo, Yoza Mama Ma Jacqueline Zongo na kata France Motene Ngwala, tout le monde prochainement na ba show na biso na kati ya site la voix du peuple. Bye.